Mawapi pasi nauti ko perdre un de mes soldats, un de mes généraux, le chef du gouvernement, Delta Force. Réunion wana zalaki wana mais santé na ezaki bien te. Artiste comédien mon côté président structure mon côté abandé ko landela ote to luka to sunga ndeko na biso Delta Force mutu mota sunga kiye kufa kaka o kufa kaka. Pourquoi kolongola mutu na se amoyo avant? Et ba comédien bandona ba comédien bo préparer ba funérailles na bino ya bo préparer ngo vraiment parce que ça fait mal. Liwa Delta Force siko Delta Force akufi matanga na ezoyeba na mutu na makolote na tomoni te mutu moko boye asa nini abima se porter garant. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire et sur le côté Abanda, qu'on a bino partout, vraiment bisika bozali. Pour la commémorer la bino ba actualité o ezali vrai. Parce que na chaîne na biso awa to la bino ba information o tozora na source. To lo kota ngo na balabala te, to lo kota ngo na réseaux sociaux te, mais tozo apenza ba information na biso na source. Mais avant cela na opesa na bambote na ngana emoko la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanjamote, ma papa Micha Micha, et puis bambote na équipe technique mobile MJ Télévision, bisika nyonso penza bozali, bambote na bino. Ah, très chers internautes, tozu penza sumatanga, tozu matanga, tolembi kolela, toleli trop, tozo continue toujours kolela. Sango ya mawa, je crois bino nyonso boyebi, artiste et comédien, na kombo ya Delta Force. Delta Force wa saki succès, Delta Force o aningi saki mokili, lelo azali su na biso te Delta Force atiki biso depuis avant-hier. Mais nani aza auteur ya liwa ya Delta Force boye bango na émission oyo toute kolela ndeko na biso Jani toleli bandeko comédien bakufa o batika biso lelo komi tour ya Delta Force azaki na makasi na nzoto mais tellement mokili eza mabe basani ni baningane ba comédien batieli Delta Force poison awumeli na maladie ndeko awumeli na maladie ndeko anyo kwa mipenza na maladie mais eloko oka tozo déplorer ba comédien boza bolingo te bolingo na bino bolakisa ngo beaucoup plus na ba matanga tant muto aza envie bolingo ezalaka te to mona bolingo wana te. Delta Force azaki ti azotambola na maladie na ye na nzoto azotambola na pasi na ye na nzoto na poison na ye na nzoto mutu akosunga ye azalaki te le roi pe ba comédien bino mbongo na bino ezalaka kaka ambiance ezalaka basi so za mbongo ba économisaka te donc mutu moko te a préparaka on a préparé liwa na nga na préparé funérailles na nga ndeni ni ekoleka bozala na idée wana te bino ka so na zimbongo ki matalana so na zimbongo il faut na sabo etapage il faut na linga basi 10 na linga basi 20 il faut na kota boîte boy il faut na mela boy talelo Delta Force akufi lokola soso Delta Force ebele ba omituna ya Delta Force nga uta wapi abimela wapi Delta Force azaki na groupe na ye oya uta groupe à Papa Alobe international Kimbanti ke ya René on a opesa ba mbote na Londres bisika zali ya René en tout cas ba sincère condoléances parce que na yebi ke oza choqué vraiment na mort ya acteur na yo Delta Force bande msu balobi o Delta Force akufi na Angola non Delta Force akufi awa parce que dimanche il y a les si je me trompe pas dimanche les 4 non jeudi les 4 août ambassadeur wa jeunesse ayaki na Kinshasa Adoyu aza na Kinshasa azaki accueilli na ba comédien na ba artiste comédien et pas Major Bisadidi Delta Force pe azalaki na réunion wana mais santé na ezalaki bien te
artiste comédien mon côté président structure mon côté abandé kolandela ote to luka to sunga ndeko na biso Delta Force mutu mota sunga kiye mais Delta Force akufi sikoyo tomona ndeni ba association ba ekotelema tomona ndeni ni ba président structure ba hotelema ba banda déjà ko annoncer nyonso ana nini pombongo ebima basa nini batia na ba poche na bango NTPC musala nango nini président Masumu président Elombe musala bino nini bozana pona kosunga ba artiste et non bozela kasuka artiste akufi ale bokomi ko welela kozwa nini kozwa charge ya ko organiser ba obsèque na non bosunga ba artiste tongo azana vivant de tomona à présent JP Masamba Fondation to kanisa soka artiste aza malade asala ka tout akobunda ako déplacer cet artiste azawa wapi aza en fin fond ako kenda kozwa moto akozwa transport ako kende tikuna pona ko rendre artiste ana service ko rendre et visite mais NTPC ndezabongo ezosala loko mokote ezosala loko mokote NTPC zeraka mbongo nesi Delta Force akufi boye soki famille na ye to bandeko msuba comédien ba telemi ba lelio mama Denise tela so likambo yo toza mutu akokunda ete ceci cela ndo mona nini NTPC ba temi ba weli liboso to mona kempa ndeko na biso Janify tanga kufi Janify kufi awa NTPC esaki lote mutu azaki mutu liboso ya kokende tie pe ba Jani kuna na fin fond na banlieue ya Mbinza kuna ezaki na président JP Masamba na bandeko na biso ya groupe Chic Choc Loyenge côté NTPC to mona ki mutu te ta ba moni président JP Masamba sali a lancé appel que non bo sunga mama Denise sunga mama Jani aza besoin à mon accord ya mwana tant maman Denise Asenini azui matanga à en charge nde en ce moment là to eki komona a NTPC ba senini ba bimi ba welisi ke bango non ba structure eza ebele mais ba structure ezo sunga batu o lelo ezo ke na batu mawa je crois eza mingite à part fondation to kanisa président JP Masamba ba structure o penze edaka mutu tanga azana envie to pe esunga ba orphelin ezalite Delta Force atiki biso président na ye Kimbantseke René Kimbantseke Molinga Papa Lobe o azali président ya groupe Papa Lobe international ya azana Londres azanga epe maloba koloba te par rapport ya mort ya Delta Force alela ki esali epasi parce que ya ba généraux na ye akufi non ça commentaire mingite bolanda bino moko René Kimbantseke Molinga Papa Lobe ikona mboka ndenge nini a lobby par rapport ya mort ya Delta Force. Triste mawapi pasi nauti ko perdre un de mes soldats, un de mes généraux, le chef du gouvernement, Delta Force, le chef du groupe Papa Lobe International. Dieu soit au contrôle. Nzambe Sunga, Delta Force, mon fils, mon général, le chef du gouvernement. Adieu Delta Force. Adieu Delta Force. Nzamba Zorokumu. Voilà, et puis si pas si peu mawa boyoki René Kimbantseke azokoka ku kolobate ta Kimbantseke akoli auti ko fêter 68 ans d'âge kalate awa azokoka kolobate zo sale passe parce que si tout va bien en 2025 awa Kimbantseke fois ya Kinshasa parce que ça li 20 ans
à l'étranger faut ya Kinshasa na yango ba soleil déjà na Delta Force abaki président nazo assurer yo soko ye na ko accueillir yo koza bien accueilli tokola musasusu groupe na biso alobe groupe alobe international tokola musango lisusu mais quand nde balobaka l'homme propose Dieu dispose ndeko na biso Delta Force atiki biso Delta Force azalaki na mwasi Delta Force azalaki na bana Delta Force azalaki na famille mais mokili et décidé et mettre fin na vie na ye ndeko bobi Delta Force ezala oza mwasi ezala oza mobali oza comédien oza soki nani oza membre famille na ye yo ndo otika libanga yo pe soko okufa kaka pourquoi kolongola mutu na se ya moyo avant et ba comédien bandona ba comédien bo préparer ba funérailles na bino ya bo préparer ngo vraiment parce que ça fait mal liwa Delta Force siko Delta Force akufi matanga na e ezoyeba na mutu na makolote na to monite mutu moko boye asanini abima se porter garant azate ya Jani Fai loko akufa na poto to mona batunde babimaki ngai boye Jani bande kona ba comédien bo telema bo banda déjà ba émission bo banda déjà ko créer ba groupe ya soutien pour na ba obsèque ya nani ya Delta Force aza artiste aza lokwa ba artiste nyonso nde bolela ki ba Jani nde bolela ki ba Dadidi Kambala nde bolela ki ba artiste mso bakufa bolela pe Delta Force bongo ba comédien bazokende kabo pourquoi vie ya mbangu pourquoi kimatalana pourquoi vie ya orgueil pourquoi vie ya kozwaka basi ya batu ovanda amosi moko te lelo zana o ya mukuse lobi ya pembe lobi ya mwindu lobi ya mulai lobi okuna ya muke ya munene ndezo sa nini ezo kate ezo sukisa ba vie na bango avant ndeko na biso Delta Force atiki biso ba comédien botelema ba comédien bolakisa bolingo na bino et pas Delta Force bolakisa ka bolingo te pa muto ayebana soki ndenge ni muto asala so ba succès Delta Force pas qui succès na marque na parce que groupe na ya théâtre je crois à l'époque bando le kamba RTG ba blo moi bon temps papa loba qui tant qui mbatika ke poto Delta Force apparemment a créé qui groupe na Delta Force bande ko leka na chaîne moko boye kombo ekimingai biso on surtout ebi Delta Force ça qui succès Delta Force alela ki kolata Delta Force alela ki ba chéri Delta Force fait azana moi matalana ne mukie elelo boye Delta Force atiki biso tokakola ba comédien bokakola matanga ya Delta Force te bana poto botinda mbongo soki artiste akufi ezaka te ke oto tinda mbongo soki artiste wana po aza renommé non Delta Force pe azaki renommé na ndenge na ye Delta Force pe azaki renommé na ndenge na ye dans NTPC il faut reconnaître que Delta Force aza artiste et comédien et puis akufi photo honoré ye ba structure etikali pe en tout cas bo mekana ko lobela bo mekana ko zwa charge ya likambu ya liwa ya Delta Force parce que nazomona matanga Delta Force ngo malili nazomona ngoka bongo kokoso ezopona bilongi ezokena matanga ana eza ya kopona Janita ngakufaki tomona bino mbangu na ba page na bino bozi bo cheche ba photo ya Jani Fai boche bo publier pourquoi po boyeba ke mbongo ekobima Delta Force pa kufi ba président mingi te ba publier photo na ye ba président mingi te ba publier pourquoi ko kabola bongo pourquoi ko kabola président Masumu mekana kozongisa unité kati na ba comédien unité ezonga toyebi ke mutu auta en éducation na ye mutu na éducation na ye bisika bato basangani ba problème ezanga te mais président Masumu meka kokotsa ordre na kati ya NTPC toza na besoin to vivre vrai amour et pas ba comédien tant baza en vie nde balobaka aimons-nous vivants ngana obakisa su aimons-nous réellement vivants
et ça la bien makasi na place tozelaka ke soki artiste akufi nde tobandi kolakisa bolingo na biso toke matanga tobandi kolakisa ki matalana et après mutloko a Delta Force atiki bana na sort na bango ekozala nini. Oui, na matanga Jani bo se porter garant ya kozwa charge ya bana ya Jani e bana o Delta Force atiki nani akoboko na bana ana famille ya Delta Force nani akoprendre soin na bango, nani akoprendre soin na bango. Papa lobe ya René Kimbantie ke siko oza na Londres en tout cas yaya tolingi otelema omwende ngadia ya tema kina matanga ya Jani Fay René Kimbantie ke papa lobe soki po otelema pe na matango ekozala bien parce que so otelemi te matanga ala peut-être ekozala saboté, matanga Delta Force peut-être ekozala négligé. Matanga Jani Fay soki ezo epe en plaire wana ezaki parce que président Ngadia ya telemaki président Ngadia ya telemaki ye moka bande ko benga na kina zo benga ba président structure azo ba tena lingi mutu boy na lingi ya tokanisa nde ezo en charge na boy NTPC nde monere ne molinga Kimbantie ke luka batu o bazali honnête na makambo mbongo kozwa te bato malhonnête bato bazaba malhonnête oke kopesa bango charge ba obsèque wana parce que okoza humilié okoka soni depuis Delta Force a koufilé tozo ke soit de deuxième jour non troisième jour président Masumu est-ce que asi annoncé déjà mort il y a Delta Force nanouté. Or rôle ya président ya structure ezanini ko annoncer soki artiste et comédien moko akufi azala membre ya NTPC azala membre ya NTPCT rôle no eza ko annoncer que monde théâtral tozala matanga to perdre artiste boy na kombo boy mais bango bazela kaka soki artiste wana zaki renommé wana sikoyo qui présidait Bimi wana qui présidait Bimi comme yo NTPC structure eza reconnu ça ka moko eza NTPC non. Famille à Delta Force ba na besoin soutien na bino ba comédien. Famille à Delta Force ba na besoin soutien il y a ministre de culture et art. Ministre de culture et art azapo na ba artiste nyonso azaka ate pona o ba artiste moko boy o baza renommé o soki ndeni ba wumela na monde théâtral non. Nazo senga vraiment bolingo pe ba comédien bolakisa bolingo na bino na mort ya artiste oyo Delta Force tolela ye et puis ba comédien botikali boye ba pe komi batela boye bana komi batela botika vio bozango ya salite ki matalana botika vio bozango ya salite ki ndumba yango dezo mema bino na kufa yango nezo mema bino na kufa et puis bozo kufa ba pauvre bozo tika eloko te bana bino bazo tika na pasi Delta Force a kufi poison ana aliaki yango wapi ezoyeba te point d'interrogation qui sait ce moi sinem tatiela ke poison ana qui sait soki makangu mom tatiela ke poison ana qui sait sur ba compte à rendre kende kolinga mwasa batu e ba betieni poison qui ndokipe koma to éviter point d'interrogation yo ba ndeko botikali ba comédien biso na bino tobanga nzambe ngana bino tobanga nzambe po toyebi na biso mukolo te toyebi bisiko poison kozwa te toyebi te soko okufa na mai soki pe na mutuka soki wapi toyebi te tomilengele bandeko ba comédien botikali boye ba déjà ndengeni ya ko préparer ba funérailles na bino eza te ko beli e komi o mama Denise telanga likambu mama Olive telanga likambu non bo profiter ngoyo parce que carrière mutu pe silaka lelo zo mi mone ngai et appelle lobi po sani oko silala oko yoka na sute or so prépara ki déjà ba funérailles na yo osani jour okufa ezate ke libota no banda olela to ane te binde to kunda ete to binde to banda te mama Denise tela so likambu tala bano batikali so artiste o préparer funérailles na yo ozaki assuré
ezani famille na ora ba okende ba keso za compte na banque ba ke kuna papa ba bimisi mbongo wana nde ba senini ba organiser funérailles na yo. Je crois Cordon Dani Chimanga Sanga déjà une que to komi na suka émission na biso donc monde théâtral tozana matanga donc tozana matanga to perdre acteur munene artiste munene na kombo ya Delta Force Tambu o azaiki bongo moko ya ba acteur na groupe Papa Alobe International ya René Kimbantseke o biso nyonso toyebi René Kimbantseke o azana Londres biso pe ya MJ Télévision Mami Wanja Cordon Dani Chimanga biso nyonso wa équipe mba technique MJ Télévision to kaboli mawa na biso na famille théâtrale nyonso o ba uti ko perdre acteur na kombo ya Delta Force esika zali vraiment molimo nepe mana kimia ba comédien na sengi tole la Delta Force na kimia matanga na eleka bien to kabola te toza na parti pris te tole la vraiment na kimia nyonso pona lelo to suki awa. Merci na bino nyonso bolanda ki émission oyo. Merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamote ma papa Misha et merci na Cordon Dani Chimanga pe équipe technique mobimba ya MJ Télévision. Bye.